donc a bêté non de Bastro aïe champion de Bastro bon on est dans ma caméra va cacher talanga paquet munene boy donc c'est une simbi de Bastro ah olila samba crédit ça crédit dans la banda ku déjà libéra mais on dit ko benga na nuto mais ça crédit pona ko benga otuna na éviter giga en afanda na mpanzi côté à remplacer BT de FIFA la pona caractère inemba bongo maîtresse na maîtresse de mbote maîtresse avimba mais yom tu te tagi ni machat au changer au dit que l'émission c'est celle non aux amanga le voir les que yeso maîtresse avimba on dit mingi na bateve na biso nikolo uti na banda kulobika na kubeta francophonie elingi ebanda yamone wote makambo elingi ebanda ozo préparer francophonie maîtresse avimba chaque jeudi à partir de 21h rediffusion chaque vendredi à partir de 8h30 sur Afrique. N'oubliez pas la deuxième rediffusion là chaque dimanche à partir de 15h et encore pour la francophonie bonjour bombe la biso nini na francophonie wana maîtresse avimba au moins francophonie izana yena mboka na biso to bona biso koma lokwa ba o wana je sala na mboka na biso sala na mboka na bango premier match pas ba poli na bango vérité nini oza bomo te pas ba ndele wana ba étranger baza ba somwe bon de c'est comme ça tout ça l'idée moi tout moi bouffin tout bah déjà travail besoin banga tout beau travail à conséquence Bangombe banika télévision la chaîne qui ne rate jamais la chaîne nous voulons savoir chaque jeudi à partir de 21h rediffusion nango oui je m'appelle Maboko Nzambe mama francophonie à côté wana nute pona tisikoyo nani fédération pesina aval ya rugendo ya mama francophonie ils ont ça la monter ma passe parce que moi bota on comme ça ya qu'il faut to côté ba dossier pour répondre à la kimia oui bi que ceux qui champion local le Béni bakatia na francophonie c'est le 0 donc voilà message c'est l'équipe mettez ce roi comme ya biso mo ana kisa oyo qui a na Congo la biso maîtresse avimba obundaka na Shakira pona sentir bando bunda na Shakira pona sentir tilelo bando Shakira bito ko mo mpuli o kana ka surtout obanga ka kolobela pa ko beta na beta ko ko mo mpuli to ofanga na kaka avu na vanda ko bunda la mais na vanda ko ya awate mais olobela kata na ko tala likambo sentir beta kingai non lobela te ngamu tunazosenga ye akomisa ko ya royaume na ndaku naye sentir comme mbali ne atiango na lipeka akiotambo yango aya zongisi mwana azui tiango na mapeka ye moko alamba azana ngona mapeka ma ya royaume donc yango ngala senga na mikolo nyonso na kanti batu baoyo kanga fédération boyo kanga colonel chapo boyo kanga DT Panther boyo kanga en tout cas d'être Douglas boyo kangai bine surtout bozo kangai butu moi nazoloba nazosenga ke azwa sentir wana ke chango na fédération comme ça a comme ça quoi il y avait dit wana akoko ouais akoko wana héritage na etopesa mo pesa bo wana ipa même ko lota ona lota ba ni babi dimanche était dimanche où tu les kawana où tu l'autre super l'autre super on y a dit super quoi moi je m'empouille voilà so batinde la que film voilà pour so mo kam oui on y a dit ça je m'empouille si puis la la bible nzambe la si ya rambo wana shina rambo nde onyata libo nde kombo wana sikondi ozolo bande pesa anga kana ole kambo bani ke shina rambo ozonga boy
China rambo ozonga bo mon pepe ozonga bo pina danki ozonga bo lion de pesanga kanda kuna sala siko yo mibera poso ya lion siko yo mobimba ya lion o metro sinye mobimba yo katu mposo o sinye mobimba kutu akobanga na komona loko abangi akima mais poso ka place a télé muto akobanga o eloko ekima bo etende point wala kimisina okimisina tunanga Shakira Azar Azawa Shakira Azar wapi bo yo mo liba na la kidem so na minito Azar tunanga Azar wapi boma Shakira na habité so akena avion na mutuka na train na ka leo le kama misali bo so na ya ni bale toi so na nimeone peke et puis c'est un souci. Shakira qui m'idée. Shakira place aux allées. Zonga. Yaka na ceinture tiana mesa biso to la ceinture. Po somo na ngade awo ka kyango na musika okomi bomba okomi na nini. Nazana ko ba te oui je m'appelle Maboko ya Nzambe. Message mo ko kota na kimia zanga mona répéter ngo. Shakira place aux allées. Zonga kubanga te na obeto ka na pete na obeta na ngona ndinga mabete na buko liboko te mutu na bena buka liboko ezande boyika mais yo na obeto ka na pete zonga oyeka otie senti so po mone obangi na beta yo oyisanga he oganye na yo na zwi senti na pete na kinango message ya mwana message yango na ndede bo fala tera na komba ya abota komba ya maîtresse avimba tera na komba ya o Shakira bundaki na bana basi misatu apo tuta komba ya maîtresse avimba to mona ndeni maîtresse avimba abundaka ndeni bana basi apo misatu babundaka mekasi na ebisibile ya abafa kofonika awa bazo bunda lisusu avu je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba oza mwana ngana bimisi
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Nalobi na ngaka no edingo nde apalola ki bango. Edingo apalola na bite ke o nitabeti muninga azati mais na tele no ko bapa mo na ndenge Miss Mars abundaka pe Zena abundaka la reine Shakira abundaka. Mais kasi lelo toza mingi vraiment na Miss Mars tena Zena tena la reine Shakira tena toza na maîtresse Avimba. Bo point na tena combat na été. Na ngai bo mo na ndé bango abunda, bo mo na ndé ya bundaka. Et puis ye alobi ke bako beta baloko mo ebi mpuli parce que francophonie awa bana basi wana nyonso bakokuta na lisusu. Bako bunda lisusu. Ha! Côté makambo fandi yango wana ki gagnera maîtresse Azimba. Est-ce que yo moi makambo ete yo kana tala ebundeli wana yo lobini na bitumba wana bon na bitumba wana esiko yo bazalaki Zena Miss Mart pezaki Miss Mart mais pour le moment est-ce que so moni ba na mona ka susu ni Zena Miss Mart mais na wika ke paré na liste ke ba ko bunda mais na mona ba soutien nga mona ki Zena mukolo ayaki ko arbitre match na biso en tout cas la so ba gangi tele bana osimbi mabolongo tele mitango zo simba mabolongo de ana sina betaki kala siko gandi ngate mo sima bo aw bunda be bon aw bunda po na beta ba de bazalo ka bakandi ba teli ba ki mate na FC bino Zena ko ki mate mageto so ko no bongo ko ki mate Miss Mart ko ki mate ope na tangi ekombo te ko kimate bonga ifulani ko kimate boya kombande komba boya to bunda mama sentir kende déposer sentir comme ça lezonga lomba na boma yaka lomba na boma kotoza yaka nazo kamwa elekelanga ke nayoka oso bandeko nanga baza kuna bazo benga ngai o to moni kutu
Shakira ana boma ngabi jamais Shakira za ana Shakira ote biso kutomoni Shakira azana boma photo amwe wana nyoso likindelo na éviter de bafala tena na komba ya maîtresse avimba to mandinga bundaka et puis tozo na plateau na biso je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Papa, donnez-nous respect, le voilà battu quoi soit là. Le voilà battu voilà. Abandon Victor. Aïe, petit bonnet sur ma jambe n'aurait pas. La babi. Bien. Aïe, il va se faire. Les choses de la vie, non, c'est ça. Tout le monde sort. Petit bonnet, c'est d'abord là pour Abadou. Abadou. À jouer. Bonnet, c'est à jouer.
Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka mingi nazangi ya kolo bandeko wana metesa vimba wali ni loko akachi kwa kachi kongolea na basentiment kachi kongolea santa ngala basentiment mingi na wofungula bio telefone bientôt pardon motika na ko bipengai na moni numéro na esuki na 202 s'il vous plaît ko bipete na wofungula telefone bientôt bino mobosola na ye malgré minute ngeni ki mbang mais metesa vimba oute ko mona to moni pendingo bundi en tout comme si on dirait bakisi na yona ya Shakira on dirait kindi moko bilo soboleka uzomilisa batu nini wana nataka kombote na besa sirika ngai kavu na numéro kala wani numéro ibandi mesiko oebi na koma na ba numéro mususu kombo na ngao Kinzonzanga isa susu numéro ndini ni wala isu bakomba lelo zana wote na kombo bo uto bila na Libolas Libolas abete lo kambi bampuli wana oui abete ke lo kambi bampuli agana kinga mabeti ngaka sabete lo kambi bampuli angaye azwaki Kinzonzanga te wana na préparer ka misiko na mwana mobali na koma kuna basi donc pe na kendaki na ngana kala kina ngana mobali na ngana se préparer ki teti ba benga ngana na ibai kala kina okende to bani bali antu ba hotel matene na koma kuna ti na koma bona okuta na libola sa préparer ka motisha bon wala pe na mona ka mo mabete po na yeba esiko na sina yebi libola banderole se mati na bisio boye esiko zali yebisa mobali no wana ya fanfarise wana atike la ota kombe zali le 27 na zelao dimanche ope tozana komba na matete na terrain basket nazo zelayo donc ndenge nazo zela mutu akeboma ndenge pe yo pe nazo zela na éviter s'il vous plaît na refungola téléphone mais nataka na message oyo na mona moto le portable mais on est sur na 534 s'il vous plaît vous allez nataka mon message na mona portable mingi mais ndeko oyo ape kombota bi sali local champion local Maboko ya Nzambe na lingaki na yeba pourquoi catch congolais ya RDC ezalaka abandonné et désormais désordre est-ce que bafutaka bango vraiment pona nini est-ce que moi c'est mobile bakoyi ko bunda pona nini ezalaka bongo kisi kaka kisi selon bango moi c'est mobile bakoyi ko bunda c'est normal question ba tuni et pas na yo maîtresse Avimba oui ko répondre bango tozana moment parité réponse claire en tout cas naza mwasi nasala ka mécanique naza mwasi na bundaka pe de maîtresse Avimba à part qui catch na aza mécanicien donc na fongoli téléphone yo benga o tuna question yo moko na moni ba numéro za tellement belé zo benga awa en attendant vous bengi mpena na tanga message oyo mbangu penza sur to ba pele ko ma ayo ko pesa ngai pasi comme numéro est sur na 539 en tout cas de quoi le dit s'il vous plaît c'est la biso combat ya mwana mwasi
oyo bozana eto moyo abunda papa na utota komba ka sikoyo na utota komba sikoyo vraiment bosengi si komba ngo atavino moko na profiter les sus bon na en tout cas ntoya mandeko oyo allo allo mbote papa ngo benga comment s'il vous plaît allo mama dumbe ngo na tebe ndam na yo kayo bien en tout cas na yoki très bien ndeko na ngai super tokota kombe dingwe mais to ba bosu to na mutu na plateau to tsaka mimba komba na epona yepe mutu nga sepela te siko suli na tsika kombe dingwe so ba detika dans les vides ah non suka nini allô allô en tout cas ndeko na biso akei bo comprendre ba pele ko ta tellement beso monique obengi na yambio te na kati yo siki da pele musu ezalaki wana yango na kati yo boyimbisa profiter la tanga message oyo mbangu bonjour champion lokale tuna maîtresse avimba déjà abunda na Shakira c'est Joseph Moleka Elikia depuis commune ya Mongafula ako répondre aussi ma allô oui allô mbote yana mobenga comment s'il vous plaît bonjour obenga ko nani komba ya metesa vimba allô obina ta komba ya metesa na plateau a metesa vimba en tout cas ndeko na ngai il faut boza retour allô oui ndeko na ngamusa akei en tout cas na ebite dede ba fala bomisa de yakomba moko ya metesa vimba parce que ndeko musa be atuni awa lobi bonjour champion lokale maboko ya nzambe en attendant na yambana appel oyo allô allô bonsoir papa na ngobe comment s'il vous plaît como na bengi na bada na sengi mokomba ya madame huyo azana plateau na tubu na mwenda bundaka ai donc madame azana plateau na obenga madame yepe le biki o abota na bala te donc na éviter na wata bio komba ba obo tsila komba na ede na vana ba otila biso mboto champion lokale maboko ya nzambe ngai na bengi na monga fula kombo na ngai emeto kudi nous avons besoin de combat ya maîtresse avimba na ba otila bino yango bientôt allô oui ndeko na biso akei na ite maîtresse avimba batuna une question moko en attendant na stopper normalement ba pe ngai te ba obu to kata appel ndam allô allô bonjour bana ngobelo o kombo na s'il vous plaît abunda na Shakira ok azo répondre bientôt pe azo confirmer nous sera obunda na ito obunda na merci à toi en tout cas naza obligé na nous to répondre à ma question monsieur peut écoler que délai to na mi répondre ngo bolimbisa ma ba appel na to mo les okota meto la vumba ndeko moka tuna kia baka wabi est-ce que bunda na la reine Shakira pour bunda na ite menga na biki na utiko c'est mieux que meto la vimba nda bunda ki final ya ceinture Shakira ya kanango de abeta ki batu azeli Shakira pa bunda beti batu nde bakutana yeye na Shakira nde atayara kumbana yango Shakira wala ceinture wana donc c'est abunda na yeye mususu tuna kia pona nini na cache congolais bunda kana bana mibali ils ont désordre est-ce que le foot a makato ou foot a maraté à vous à la fois qu'il y a la fédération question de fédération hein question à la fois qu'il y a la fédération aïe donc je crois que vous avez la réponse dans voilà tu as demandé quoi oh boto la question monsieur à répondre allô mbote yana comment bonjour comment Raisa ubenya komini Tumeina polisi Kalema, tunapotoka viso. bata komba ya maîtresse avimba mais dit toujours singa déjà bata ba réseau ba mystique ba petit ba c'est est-ce que ma 5 chanter dans le baki bongo bon ngana teka kwa fois to c'est quand même la bino longo
Allô? Allô? Mbote wa pana mobile comment s'il vous plaît? La bengi la commune ya Changu. Ah, bana Changu. Le sapo. Tolela sapo lipata. Oh, auto melisa libele kuna. Ah, n'habitez pas les sapo lipata auto melisa libele kuna. À vous. Chapeli pasa na bango kutu ba okumisana na utu melise ba monite bozongisi komba deux fois. Alati chemise à pembe bomoni bien na melisi. Na mbana de ko pala komia suka émission nga. Allô? Bote mama na ngobela ngoma s'il vous plaît maman. Le ngombe mena tebe ndam na yo kayo bien. Oya sika dete babifala s'il vous plaît dete babifala tela ngai komba ya vimba ya sika kaka mwa ndambu bamona ndenge obunda mikolo yo ebongo toshite de monsieur la biso à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka deuxième position, nous retrouvons les catcheuses. Avimba Nakacha, Avimba Nakacha. Voilà, le combat est proclamé 10 minutes sans repos, style congolais. Prenons la marche. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Activez le panier pour que vous le batteur, le processus Suzuki. Prenez direct. Votre assistance pour votre président. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Na éviter na loba nini donc so bomoni na ngana ta comment mobimba mais
tananga esili bolimbisi linole soki na 976 moyena ya mbali susu ezate donc bakatinga connexion naza na choix te natangi na répondre message à liboso kombo ya président ya fédération de biso lelo pour le moment bachangeaka ezaka mandat oyo moto aza président ya fédération eza Frank Diongo donc honorable Frank Diongo nde aza président ya fédération et puis mpona nalobaki maîtresse Avimba ye moko ayisa biso kafandaka ye moko apesa numéro na ye wana ya makambo nanga te maîtresse Avimba tokomi na suka émission mais nangina tuna kaka question moko o répondre ngai mpona na chité maîtresse Avimba est-ce que ndenge oza wana yo mpe ozalaka neti libelasi neti Shakira po bango bazalaka na batemple basalisaka bokoko yo mpe osalaka bokoko. Bon, permettez-nous avant de répondre à la question. Oh, bon, mon entraîneur, eza Zena. Ah, arbitre, arbitre, bon, mon azoko, arbitre match, eza Zena. Binomo, bon, moni. Moi, bunza makuti. Moi, lo bezate, binomo, bon, moni, nandenga l'hôtel, manandenga azo bunza. Na lo balisute, binomo, bon, moni. Zena, oyo, ba, lo bakena bundani yewana. Bon, gabe na temple. Dans un temple, mutu oyo azana maladie ya mutu azana maladie ya mutu PCO ni mutu ya liboma le quoi liboma et puis mutu oyo azana maladie ya bolingo yo lingama bolingo maladie ya bolingo ya mon ezoko mikolo ezo créer AVC ezane maladie ya bolingo maladie ya bolingo comme belé. Donc il y a mon asengi muto azana maladie ya bolingo yaka o mobali na mutu makasi mwasa mutu makasi yaka ngamoko nazali kombo nanga vimba na kati libanda balobela rando na rando dona sinya rando pona bino bozwa kimia na bandako asinya rando pona bino bakimia na ndako na komi na suka émission nanga tokosola na ye makambo ya bakamba batemple mokolo mosusu lelo tozalika 100% catch ndenge bocomprendre ke bana basi na catch congolais mpe bazalaka bocomprendre ntan na biso eza moke bobenginga mingi te bosolo nevema mingi te mpona temps ekomi na suka nazalaka na 1 heure de temps ya pamba et puis nabandaki émission na retard nde bino boyebi donc nakomi na suka kolobaki maîtresse Avimba pesa quelque mbote mpe message moko mais olobeli nayebi ya lelo olobeli boyika te mbala mosusu nde olobela boyika mpa oza na badiversaire tala ebele boyiko vi olobela kiyawa uti frontière azanga place wana otolobela wana émission mosusu tobengi mbala mosusu tolobela tala bémission toyaka na ndako wana tolobela ngo message ya suka mpe quelque mbote esala bien nalobi nalobeli boyika te na boyika kanga biloko na ye alanda Shakira bazokende na mboka na bango kuna bakende kobunda Shakira okotele kuna na mboka na bango donc Shakira akekimela na mboka na bino Shakira awa sakandi na oyo akekimela na mboka na bino landa ye kuna po ozongisela ngai yawo de boyika kende alanda Shakira na aya na ye awa po yo oboto ya sentir aya mobimba po yo oboto ya sentir ok napesi bambote na famille Kinanga napesi bino bambote ebele chef de famille na biso Mbenza napesi bambote ebele bebe Mosengo bambote ebele napesi général mon général Rouve bambote ebele balosako abota na balate major Didier Losako pe baintegre nyonso ya naval balosako na bino bamanema nyonso bazaka libanda na biso force naval wana na poni mutu te na tiki mutu te to bino to bambote ebele pe na pesi na bosani te okapi na biko olandanga mingi tozolandanga fo ya betela porte donc na bosani te okapi bambote ebele major Bomande bambote ebele Nzambe na kindoki yango napesi bana nyonso tu ya mike pe o bakumisanga babetelanga maboko bambote napesi na bana mike po na ba o balinganga iti bamisutu basaelanga ya propagande napesi bino na polo te bolele kotanga tanga kaka vimba napesi bino na bapolo te bosala ya propagande boete ngali ngina pesa bino bapolo bongo sa ba propagande boke kotanga bolele batende boke kotanga bakombo wana bosaelanga ya propagande napesi bino na bapolo te. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local.
maboko ya nzambe Papi Ndonga les voyants chezate zero mokili mokili za ya nzambe Papi Ndonga les voyants angaye chezate zero mokili za ya nzambe nakomi na suka ya miso na ngai ai na biboe bomwena beti biso la animal te na tomato pona tomato si quoi continuer à lettre te mais soit continue lettre nako parler lango cinq chantier olobi ke ngana obanga animal akubetanga naki oluka mutu mususu oza problem tonini oya problem yango Golbert champion ya changu donc bandai ko ba animala oyo ba selo yango papa ma défi côté déjà na comme la suka donc na bani ko bambo na bani ko pesa bambo ko na suka na mission na ngana lobi ke mingi na pe na lobi ke to ko misa mbangu na université méthodiste John Wesley ils ont estimé parler du peuple donc parler du peuple numéro 1 université méthodiste c'est la faculté MLA donc kuna eza LMD système LMD donc 3 ans licencié et ça la bien makasi na komi ko la bongo vraiment bien à Prosper Bakine moi na bela sa tongo pe Chanel Bakine ai motema ya Bineti Lonzoka ma fille Nike donc déjà viens Gitola vraiment dans le bongo Douglas Tessi mais c'est le meilleur de divorce toujours Likolo aïe honorable Gabin Kindembe yao yangu ana penzana komi na suka kwa bongo na boki biro technique na ngambo bimba Niklet Kapende pe merci ale Kapende Diane Omoi mwana onza na nyamikolo Jenny Shota Kalebe Omatoko pe na bosote kwa bongo Emetu Kudi kasi na boki bongo vraiment Wizi Nzande sekirita makasi mutu wasa sekirita makasi na arc-en-ciel Wizi Nzande na bosote kwa bongo Lugen président Lugen nde azana de na bike kazi ya masangezi la ngari président Lugen wabda ngabwa président na force navale président Lugen azana muta azaka ovide mamo émission de kazi ya masanga président Lugen na ba kibo tekni na mbala ni ko boka bongo pasteur na bron de Malika BG Etienne Bokopolo frère titre motema ya Suzy et bongo Charles Leki dete papi fala na sima azaka toujours na régie kuna po na biso tozala vraiment awa kitoko na bino elongo pe na biso ko ya bongo modg Tite Longi modg na ngaya tongo kasi Patricia Beledu ya yango Gika N yango pe na biso ko ba bongo vraiment Jonas Maza Wanjo Zike Miranda Joseph Benjamin Mosiboni Mosiboni kasi na komina suka okikombo na wote seke salamaki famille ya mambo pe famille ononga momba biramini kamba motema ya ciao.